Ndeko esengeli te totelema totiani bokonzi opembeni ebongo tosala maponomi ya solo ye moko akambi mboka nzela mabe nkita nyonso ya mboka ekufi bango bato basali mobulu bango bato balingi mboka eza boye groupe zame o bakobundisa FARDC kuna bakobunda mpe katikati na bango asasisi yango ndeko eloko moko ekobima malamu te kuna na ndako ya Kabila ndeko esengeli te totelema totiani bokonzi opembeni ebongo tosala maponomi ya solo. L'actualité bascule, on en parle chaque semaine en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, là où nous sommes, mesdames et messieurs. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez sur visionplustv.com. Eh bien, parce que ces sites internet au cœur de l'actualité, nous revenons sur l'actualité qui intéresse les trains quotidiens de Congolais. Eh bien, les loto meka kosolola na mwana mboka Mike Mukebai, to kosolola na makambo ozali intéressant. Vous allez intéresser les Congolais nyonso ya monde entier. Alors na Kosoloane après retour na Kinshasa, absence na qui remarquable na Congo. Je m'en vais d'abord dire bonjour mon amboka Daniel. Mukebai. Bonjour. Eh bien, alors mon amboka Mike Mukebai, séjour na eleki ndenge nini? Eleki malamu, nakende kokutana baninga kuna kosoana bango. Nakutana na bango, nasoyi na bango poto eba. Nandiani to mele tumba oyo koso nanzela singa masolo milayi buko sisa nyonso te pe nyonso bakango nanzela singa te ango nakendeki na baninga na kutanaki na bango na kutanaki lokwa na ndeko Paul Sapu wa mobunde monene ya mboko bamosuba bakete po ya lekana etando ekete kasi ya penza mobunde monene na sa makambo ebele ata makambo ba bambola ki bato bokonzi o etumbo ye moto abundaka mingi po makambo wana salama nakutanaki na ye tosolaki mingi tosolaki pe na nzela ya koyeba boni kosala mpona baninga bana esika minyoko na baninga bokonzi ezo kotungisa bango mingi boni ekosala te so likambo yali na lombango te tobatela moto te oyo biso abika tosolaki na ye yango toyokani na moni pe bandeko mosusu lokwa ndeko nanga bokechwa yambo elombe wa bundela kamboko oyo na oyo ye komanda eso tosoya bango mingi ndenge ni toko sangisa mayele boni bango bakoko bakisa biso mo makasi biso pe to bakisa bango pe makasi esika bali tosolaki mingi na ye ndenge nako baboye na fongoli pe mwa liboke moke pona pesa oyo ye mwasi ya ye na libota ne mobimba mbote mama Didi mbote mingi na mabondeli okosala mpona mboka bandeko mosusu bazalaki wana te nabengaki bango na libanda na awa te na mikili ya poto kasi oyo ebele natiaki na lokasa na nga te tosola na bango tosoleli na bango mosusu nakoki koloba te mpo oyebi makambo mosusu ya koloba na pole te ya makambo tosali na nkuku tokoyeba yango nde na bilombo yango ntango ekobima. Alors, mwana mboka Mike Mukebai bazali kofunda bino pe ba journaliste bozali kobima libanda ya mboka mikolo na koluka ko créer pe crise na kati ya mboka à l'interne réaction na yo kozala nini? Biso to ba konjite to kamba mboko te. Sika Congo ekomi moto amemi Congo esiko abe moko komone Kabila. Eloko ninga na ko sa pote mboka nanga ekota na bulu yeke. Eloko ninga osa ye moko akambi mboka nzela mabe nkita nyonso ya mboka ekufi sike ekomi likambo moko ya suka etikali te tosala mama ponomi asalisi yango te mboka ekoti na mobulu bokonzi ya kanyaka elinga te mboka eza malamu so mboka ya malamu bato bakofungola miso bokonzi ya kanyaka mosala nango kopomola mboka bokonzi ya kanyaka mosala nango kotia bayi mboka na bowumu eloko moko biso tokoki kosala libanda te po bulu yeke o ya sali ye moko eya ko yesu makasi tango bulu ke ko ya makasi nga lifuta nga ezani eko futa nga nini nga lobiko na nga mikolo nyonso nazwaka yango na mosala na ngai oya kokoma na mayelo nkolo apesa ngai o mama na ngai anyoko ama koteka mapa na moto atina nga na kelasi soko bulu yeke koti bana nga kolesa bango boni na joba te biso to na posa kimia pote na sa mosala pote bana nga ba kelasi pote ba imboka baza na kimia e bongo etumbo toko muna tobite ba imboka
to tonga Kongo asika to tonga Kongo asika ngo boni soko mobulu yali bango bato basaye mobulu bango bato balingi mboka eza boye ndeko yoko loba banda Kabila zubo konzi yo so yoka to leki sanza moko mbeto misato balo batete bato akufi na Goma na Bukavu wana biso bato kena babomaka bango bato bakufi na Beni yoka ngo te bakosani basi bapese yana na makambo wana banda na bokonzi tango akenda ko senga te bayimboka bapona ye abibo pona nga pona ti akima kimia luka Kabila luka bato na ye tuna bango o bibembe bakokufaka kuna na Goma na Bukavu na Walungu na Uvira na Beni ya ba Congolais tote boloba te nyesui bulu yeke bango mo bato basali yango banda Kabila zubo konzi te lelo mangomba bako benga ba groupe zame o bako bundisa FARDC kuna bako bunda pe katikati na bango asasi yango te lelo yo soko na lakisi yo basango na ngo ala kati ya chombo okoka kaka 12 morts zomi na mitano bakufi na Goma sika mangomba mibale ya ba groupe ame bako beta na masasi na bango bakati na bango okoyoka te FARDC ye wana ko beta ba groupe zame masasi wana biso ba opposition bato bako maimando bato asali yango wana biso bato asali yango te ndeko toko kenda libanda koso epe andingisa biso mobeko moko ya mboka pekisi tete na longo makona ngawa na kende libanda na ke sona ba imboka na makambo etali mboka na ngai mobeko moko pekisi yango te bongo na tango zaki na mboka ya bapaya pendant ce temps makambo pe évolué na Congo lecture na yo ezali nini par rapport ya loi électorale au ba député to ba représenter à peuple ba votaki il y a 3 jours passés ndeko eloko moko ekobima malamu te kuna na ndako ya Kabila pona nzaya maponomi eloko malamu ekobima te na lingomba na yo babengi majorité lingombo ya kanyaka bato babomi mboka eloko malongo ekobima te toko lekisa ngonga ndeko esengeli te totelema totiani bokonzi opembeni ebongo tosala maponomi ya solo eloko nyonso bango bakosala lelo ezali pona makambo mibale tote basa biso zunguluke Kabila zonga na bokonzi mbaa moko so bamoni te moto eleki mingi Kabila akozonga na bokonzi mbaa moko te nzela ya mibale te basa maponomi ya moyibi ebongo moto moko kuna na ndako ya Kabila abima mokonzi sima ye abongo la moboke lukunzi ebongo Kabila zonga na bokonzi yoki ngai yango nyonso bakosalaka ezali te po bayiba maponomi yoki ngai boni nanga tata wana nanga kopesanga mawa Congolais akoloba te masini oyo soko tozwi yango tokobimisa mosolo moke te soko tokei nzela maponomi na oyo ndenge tosalelaka kala kasi ayebisi biso te awa eza motu ya boni kuna ya motu ya boni alobi te yo koloba masini na talo moke batuni ye masini yango moko eza na talo boni ayebi yango ata koyeba te pe mobeko lobi ke tango toa na kati ya nzela ya maponomi okoki kobongola mobeko te soko lingo bonga mobeko eyali na eloko eleko o maponomi yali te mobeko moto elobi sika tokokenda na nzela ya maponomi tokosala yango na mobeko o ndenge elobaki te tokosala yango na maponomi ya lokasa oyo akoyela biso te masini ya lokuta eloko nyonso moi bakosala bakoluka boni yo olandi ti ntango bakosolola kati na bango oyo lisolo ebimi ya nkuku ebimi na poisa bakoba boni si te su tokufi ebongi toluka mayele nini nde tokosala po tobika akobe minako ayebi yango ntango babaka na etando ekete biso toya makasi nayebisaka yo nini bakosaka bayebi oyoki nde balobaki yango na nkuku yango na bino na ndeko soki tobandi totelemelaka makambo wana otelemeli masini tokolekisa ngonga totema bemba moko po bokonza Kabila etiama na pembeni ebongo tosala maponomi ya malamu. Tout ça makambo mususu ezali règle ya jeu ba changera ngote déjà na charte ya charte africaine ya élection itali plutôt makambo ya élection na ya démocratie ezali ekomami bongo bakoki ko changer jamais ba décision ou ba dispositif ya loi pendant que élection ezali ko bonga manamboka ezali mimbala liboso te ba élection elekamki esalemaki peka bongo. C'est quoi cette façon ya komona ya makambo ya ko changer ka toujours ba makambo to ba dispositif loi par rapport ya pendant plutôt période ya loi électorale? Motuna na onga banzaki ozane yano nango Kabila saka bongo mba nyonso soka monite azali na kwakoso te akoka kolonga maponomi te abongoli mobeko
Ah ouais, les cas qui m'ont bout na biso ya mibale to aka nango ya koto mibale na zomi na moko 2011. Tango amonaka te soto kei na maponomi. Nzela mibale ya liboso na ya mibale ndenge mobeko lobaka ayebaka te ka kokwe ya ka koleka te. Nde akamataka azongisi maponomi. Oya tata mokonzi ya mboka. Ne ko bongo yoko tuna ngaso ekomi dictature bongo zaka mboka. Mboka ya dictature te. Mboka ya dictature te. Soki mboka dictature ya te boni bato basai makambo esengete baka no samba na zuze baka nga bango na ane na ndako molili. Yoko luka dictature ya nzeni. Dictature yango wana o bateli biso na mboko banda bokonza kabila oko luka dictature. Oh ndeko. Moto a député. Je koko mulumba. Ata sali mabe kasi pa saki mabete ko kangani ko beta député komema na ane na ndako molili. Wana yoko tu nga so to na nzani ni tsoko ya dictateur soko ye député ba sai bongo nzoto nzeta ko kauka lokola ngai ba sanga boni bongo ba imboko ba ko tambo ba yeba na tato kombo mokete to tambo no sika loboko ko tabato e sika sanga ete moto bakanga ye boloko mikomi bale a komisi wana te mikotumi ba to tambo na yo a wa nyonso wana banda komike mike ya puluche sika bato atiaka bato na boloko. Et si moto o abengami plutôt président ya Assemblée nationale quand un député ba komi ko kangaye bongo d'une façon illicite déjà il faut que le bango député 48 heures mtoroki okangama déjà na kati ya ba makambo ba instance amike 48 heures mais makambo loko ya ANR service ya ANR a commis prisonnier politique to prisonnier présidentiel to lo baboni et réaction à président ya Assemblée nationale. Yango minoko avandi wana pote abatela ba député na ye te po alanda ba congolais bazamala moto avandi po na ye masolo ebimaka makambo akanyaka batanga kombo tata na ye na FPI yo ebiango te tata na ye misolo te sengete ba pesa bato o yankita po ba kotisa mbongo wana na misana na bango so misana na bango efuluki eye minene ba kucha bato na mosala mboke kobika na yango moto ya na mwa esika akalingaka mwa mapa. Ah, bato misala zomi soko ba pesi moi misolo wana ya FPI moi esika na kalinga mapa e komi monene pesa za kotia bato mosala zomi bato akomi kama mboka ezui eloko te yango wana ya akenda azwa misolo $400,000 na kombo tata na ye misolo wana elia matele le sa mosamo kote mwana mwasi mosusu aleki kuna na kombo na ye oyebi misolo boni bima kuna $500,000 elenge mibu zomi soki pe na mwambe soki na libwa $500,000 ebima kuna yoko ba mina kwa vandi lokwa bango nyonso esika bavandi pona kotondisa mabengala bango moto avandi pona mibeko moto avandi pona mboka alite minako belo kwa bango nyonso belo kwa minako basi ba bomini mboka et comité to telemani bakende. Alors, question, M. Sezali, d'abord, parce que loi électorale, jusqu'à présent, Zali toujours, loi va voter, tout solo lango, tout décrypté en gros, moi, seuil sur Makambo, Oteli, seuil, Zali, représentation 3% en vos commandes. D'un côté, comme député, d'un côté, tu mets qu'à côté, là, tu as moi, au lobby, comme appelé député national, tu souhaitais en obisonios, vous appelez le bienvenu un jour dans l'Assemblée nationale pour bateau, au bazar, qu'on a souhaité le bienvenu, tu as député à Sika, point d'interrogation, question, tu as commis tout. Seuil, pour nous, comme député, les lois comme une représentation à 1%. Et article 5 de la Constitution et permettre Batonio son suffrage base à la Nengemoko. Balou m'a plutôt taillé sur mesure et commis tout simplement pour disqualifier certaines personnes comme peut-être député lobby, candidat député lobby. Ndeko yomoko tangi angwawa o lobby te kuna na lokasa o ya Union ya africaine ya lingomba ya Afrika. Balobi ke tango bwana masano ndendango basanga babongola kamibeko te bokonje ya Kabila bokonjo ya Kanyaka esali mibu zomi so baki na posa te mboke vanda ba parti politique le kebelete mbe babimisa mobeko okala ya liboso ya mibale tango to commune leko o na tangi ya 2011 bato basali mangomba kilikili ya mike ba parti politique eza PPRD na bocha bete o babenga mosaïque babimisi parti soki babimisi ba parti politique soki kama pepe
pététété oyebi yango te bango bato batie mobulu yo sika yo moko oyo kotia mobulu yo moko nde oyo obisika ngala ko bongisa donc o babenga okota li français moto c'est lui qui allume le feu si maye mo comme sapeur pompier pyromane les pyromanes a bongwanya comme sapeur pompier pyromane ya moto atiaka moto pamba atali kamote wakati ye moko atie moto si mabango mo bae babi toye ko boma yango lokuta wana na lobi na mibeko nyonso wana e ya mibeko kolanda te esengeli ko bunda totelemani na yoki ba mupe balobi yango na nzela ya comité laïque de coordination oyoki ngai totelemani totiani bukonzi wana pembeni ebongo tosesa mapona mi ya solo mibeko nyonso ezali mibeko esami pote bango batika be makasi ebongo bakoba se kokoba na kopomola kamboka oyoki ngai ndeko siko bongo bilan d'abord ce côté les bilan le 30 novembre omoni yango boni mwana mboka Mike Mukebai nayoki motu no malamu te bilan ya marche oyo uti koleka oyo ya opposition o ba cercle qui d'ailleurs résidence ya président en rassemblement pona ngai ezaki elonga monene namoni ndeko Makabunda atelemi abimi na balabala namoni ndeke Fayulu atelemi abimi na balabala bande ko ebele pona ngai ki elonga pe namoni te kaka kisasa moto ninganaka te bamboka mosusu eningani pona ngai elonga monene oyebi etumba bato abima pona okenda baba kokwesa bokonjo ya mabe bokonzi ya kanyaka mokololo moto yaka yebanaka te eyali boyelelo boyelobi te mokomosu tokwesi bango oyo esalamaki mokolo wana eyali elonga ngai epesi ngai elikia te oyo tokozala monene ekosalama. Prochainement pour la prochaine édition. Merci à Dodi l'enfant gâté pour la prise de vie et Hilaire Clark Nyoka. Au revoir.